yango moi na yebisaka bandeko na biso ya wenge musique ya kokanela batu ya kobeta batu yango lelo yinisa bango batala matin na YouTube. Ah mais oui OK sona bata wenge batala matin toza maramba théâtre. Moi je pèse bien mes mots. Ah musique est la biso impolitesse et la biso qui bandi et ça musique à wenge. Ah o menga na biso. Mais combien batu bakatala ba makolo bakatala ba mabo. Je m'en fous. Mais nga na biso ke wenge ba na musique ya mabe. Musique à kokanela batu kobeta batu. Dans le biboé, ben puis faut avocat parce que ça bien organisé. L'avocat so ba c'est que oui, l'avocat so ba que c'est retiré. Faut se retirer parce que ça bureau na yo. Pour quelle raison ezali baza mal organisé trophée wana. Ba proposer pour nominer mutu, mais bon nominer mutu pour saka pour bon nuire. Est compétente. Est compétente par rapport à quoi toi que non bon, c'est bon. Le rôle à yo lobi que Bimisi Belleville est compétente. Toi que nous en termes ya bato batara ba film na YouTube. Yebisanga artiste comédien to comédien nini asaka ba film belé na moi collectif envoûtement. Papa Kouloutou pas jusque là. Lelo na ko choquer bato. Pourquoi? Bon et puis ba abonné à Miss Lolo na bino bato na laquelle bato no so batini la Miss Lolo mbo. Eh na laquelle bango mabe. Na baba chouchou na na laquelle bango mabe. Na mutu afanisaka na ndako babenga na ewa na laquelle bino mabe. Na laquelle bango mabe parce que bango bazo encourager communauté na biso finga bato. Communauté na biso lelo to komi sali. Ezo engager nga na laquelle bato nyonso batini la Miss Lolo. Na laquelle bango mabe na nga chipi na laquelle mabe. Lobanga za mwa liboso te na famille nanga. Trouble ya nini? Tozo ba trouble ya nini? Trouble ma bête. Ya ofinga bato ko keno ko futa bato mbongo na ville na ndako mona nazi information. Bakenda ko futa bango mbongo na ndako na Gombe. Bona mafinga. Nyoso to yo Belleville, ma Belleville. Ma Belleville apparaît na chaîne appelle sur $5,000 ça va film. O kata kanga mona, komona vidéo te. Yango mona na bisa ka Miss Lolo tendresse. Oh mususo ma chérie mon frère basaka émission panza mako moi mobala panza makolo boy. Moi mobala fa na émission boy. Ma chérie mon frère naza posa ka komona bango ate. Na Belleville la ti roba mabe. Makenda aux États-Unis qui vacances. Maman na ba mamu teke. So ba memie na délégation ta voyager raté. Frère congolais. Na bo mwana ke na poto mi yebite. Oh, ami. Ba poto ni noki o mi yebite ke na zali na poto. Ba poto la fa kontango. Ba konta poto bongo te. Poto mi yebinde fo. C'est que ya man ke beto kontango te. Ko kontango te. Poto na mi yebite na nanga na poto. Alebeta to na zaka na poto. Saka to la senga ke photo ya poto ngwa ebima. Sur Saki News Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Commentez, mission, likez, partagez, puis s'abonnez. Et pour ça, la bise vraiment bien. Dans le marathon, s'abonner en pagaille, en désordre. Et ça dit une façon de soutenir Bisso. Donc, elle va soutenir Bino de loin, de près. Et ça, la Bisso vraiment moi, jar. Merci Nayo, Yaya Moto, Francis Moulangi de Bundes. Merci aussi à toi, bienvenue, belle image. Merci à Papa Thomas Yanfou. Merci à toi, Tchouna Baby, garçon bio. Merci à Nadège Louvande, pourquoi pas à Gloria Samba, copine privée. Ritz Naka, merci à toi. Merci encore à la grande chérie Vicky Sifa, la Bossaniote. Merci à Babi Mandala, Yaya Moto. En tout cas, merci à Bino tout vraiment, Bolandara Bisso, partout dans le monde. En tout cas, sans Bino dans le bar boulot, pour soutenir Bisso dans les commentaires, like na bino et puis pour partager mes missions vraiment et ça la biso bien ceux qui n'ont tombé na vidéo na biso té tombé nango mbala liboso exercice c'est ça vraiment na senga na bino s'abonner en pagaille en désordre na katia Saki News Télévision on reçoit vraiment bien info na temps réel lelo vraiment na plateau nanga na zanga mote comme d'habitude na yambeli bino moko ya famille Libota na kombo ya Papa Kouloutou Géry ya Kobe Tox tozana vraiment na plateau nanga et le monde de resola masolo ezo s'est passé na ngambu ya théâtre toyokaki mama na biso Belleville Kandila patrona a se retiraki na Mongita wa toyeba ba raison nini esalaki po a se retirer tozana ye lelo Papa Kouloutou mayemba toza même moral nanga fongola déjà invité nanga Papa Kouloutou ta famille Libota bonjour et bienvenue. Bonjour Julia. Bonnie. Oui, santé est bien, Nangolo Nzambe. Santé est bien, mais normalement on a un bandage dans le boko. Et qui c'est et le remords est marché. Non, moni, to sara musalo yo.
nga yebisaka bato naza ba vidéo ya 11 ans na internet jusque là so na bina postuler casier judiciaire eza bien donc nakangama te nabetama te donc moni parce que nga na pona nanga deux stars nalobelaka bango na mboka oyo nalobelaka Fally Ipupa nalobelaka Belle-Vie Kandi mwana mwasi oyo aosala mosala mais bato bazondime te na ngambu ya ndeko na biso Fally ndenge nalobaka bon akutanaki na une groupe de gens balingi basala sentiment donc ofingaka faire bon c'est-à-dire que bagolwa nde basali yo boye bon bango mpona bango question batunaki ngai yango wana ofingaka faire esi bango so bobimisi video nafingaka faire na wasiko bobeti nga ti bobomanga bolakisa place na fingaka yango mona yebisaka bato critiquer mutu na kofinga eza deux choses différentes nga afingaka te nga nayaka koloba ke Belle-Vie aleki intel na kosala bafilme Fally aleki intel na kosala baexploit na musique est-ce que wana eza nji bato bafingaka bayebi bilongi na bango baodile manzaka yo no chrétien faire ekola ta moke te na ofinge na ndenge nini nga nayebisaka nde faire Fally aleki yo est-ce que wana eza nji ekoza pe 1000 bon wana eza nji siko ntango oloba déjà ke faire Fally aleki yo aleki na mbongo te aleki na musique okomprendre nga nayaka nde koloba na musique un grand garçon lokola nga boye natelemisi mwana peut-être kala mingi tazopesanga bokilo Aïcha Bampele dit que j'ai salé à Brazzaville elle a maintenant 23 ans est-ce que nga na kona TV mpona fingela Belle-Vie bato to na fingela Fally bato donc tellement que bayaki na idée na bango moko boye basala oyo bakoya kosala naloba à chaque fois nga nakoli na bacommune ebele parce que tuba biso asomba lopango te donc tous les communes wana nakola nazwa baéducation ya commune wana d'abord na Mbinza bandeko na bwana poto boyebi cité des anciens combattants na Mbinza eza quartier so koti oluki bitumba obima te songa naza natif ya kuna lupango na biso eza na quartier L babeti nga dize ozela ozoka lisolo te lupango na biso eza na quartier L na nsima na biso baya Sam Chintu na baya Modogo tozo comprendre kuna tozaka expert na boxe naye kofana na bandal mingi moto na moto abongisa judo donc nayebi kokima nayebi kobwaka donc bato baya komenase nga oyo eza peut-être ntango amoi na beti moninga ne ochigari nde abambi nga nzete babambiaki yo nde nzete mais nayebisi bango bato botindaki balemba fo botinda su bato ya makasi lisusu siko oloba nini na bawarian te naloba na bawarian bozala bino kime bozala bino tranquille parce que bato ebele nasalaki video mo na filmu bato ebele babengi nga bozala na bino tranquille yango moi nayebisaka bandeko na biso ya wenge miziki ya kokanela bato ya kobeta bato yango lelo eyinisa bango batalamaka te na YouTube mais oui moi je pèse bien mes mots musique eyela biso impolitesse eyela biso kibandi eza musique ya wenge omenga mna oyebi so yebi combien bato bakatala bamakolo bakatala bamaboko je m'en fous mais nga na biso ke wenge baya na musique ya mabe musique ya kokanela bato kobeta bato yango moni Fally abongisi musique bo baza bana wapi bauti kuna merci Jerry Cobertos yango te toyelaki awa toyaki na faire ya théâtre tellement oza papa kuta famille libota j'espère ozara wana toujours mpona korépondre na baquestion na nga Yakobe Belle-Vie Kandi la patronne en internet ezoki te ezomata à faire retirada ya Poutine de l'écriture regardez bino bolobara à se retirer na Mongita Awar pourquoi merci beaucoup Julia moni ko se retirer à Belle-Vie et lobisi bato ebele ko se retirer à Belle-Vie ozomona na vie faut être professionnel na musala osala nga bakoloba ke tala mutu azolobela Belle-Vie afingaka bato non nga aza entourage ya Belle-Vie te jusque là naloba nga aza entourage ya Belle-Vie te nga aza ndeko ya Belle-Vie ya mobali amoni baofinga Belle-Vie banda 2020 ti 2023 aye kodéfendre Belle-Vie aye kotalisa na bato ke Belle-Vie na minute oyo aosala musala oyo bato bazosepela nango Belle-Vie ase retire na trophée Mongita mpo na nini comment bino bokonomine mutu bobengi mutu te ezeye bongo mais oui babengi mutu te mais bonomine mutu trophée mo boprétendre ke eza na crédibilité soki bonomine exemple Papi Yombo ndenge tozane bo na nomine Papi Yombo bo yo tonomine na catégorie meilleur artiste
tokocontacte tokoluka numéro na ye parce que ntango bosala eza structure fo bozala organisé bokobenga papier oyo boyebise boyebile tonomine yo vote ezobanda jour inter babengi Bellevue te vote ebandi 24 heures nde baye kobenga Bellevue wana kuna bato baovote déjà sikoyo Bellevue aza professionnel na mosala akokende asalir kombo na ye tala yaya kofandisa kombo na mboka oyo na bato mosusu baya libanda bayeba oyo c'est pas facile kombo oyo bato bafingelaka bato oyo kofandisa kombo eza facile te bandeko ebele omona mama basala baémission na théâtre bazwa te bazwa kombo te moni kombo na théâtre baya nango te mais boyebaka ye ka asalaka théâtre asala ata filme moko te tout le monde balobelaka sere na biso Mamuteke nayebi so nga lelo nalobi boye oyo amoni ki asala kombo na théâtre na bato nyonso to balobela Mamuteke aya pana na beta bango na kolekanga nalobi boye nga nayebisa bango babunda kuna Bellevue te benga tendresse zena ebeyo benga tendresse benga Zuma benga Irano benga Miss Lolo benga Bolokoko wana yebisa Bolokoko kutwanga na petit na nga sala théâtre te benga ba actrice comédienne na ba comédien ya baza wana nani asala film eleki film ya Madonna mbuku na bango wana ndi baza et puis na bimisa actrice lelo za na Nzonzing Karine Yamado c'est ma fille Karine Ramwana c'est ma fille quel autour na ke micro Karine on pas mona na lisute nga naza makambo mona te na bike po bayeba ye na mukili bayeba ye na diaspora Jerry Kobetos mutakoma film wana Yamado vraiment Zuma koma film ya bongo Tendresse aza muta maboka koma film ya bongo Miss Lolo akoma film ya bongo toyesi ko baka kangama na Yamado oyebi film moko o babenga bolingo ya bapombe silaka te bolingo bapomba film bimisa leader pomba bomona na théâtre pomba oyo bomonaka azaka pomba na théâtre film est à joie écrit par Jerry Kobetos mona modero totokani oh félicitations moni siko warrior baby Donja ma fille chérie auta pana nga abimi na mukongo na nga Yakob omoni nga na kombo na théâtre na référence chérie wana bimisaka batu mais pourquoi batu baboya yo mais batu baboya nga na soni po mukili Yesu kutu place tia botama bandima yete eboka nga nde bayo ndimanga yango nga na bi na tie bango so na défi na bafan na bango bozwa vidéo oyo bokatela Tendresse botindela ye Tendresse yaka na film oyo tozonga na bata maboke yaka na film oyo sala eleki nga chérie et puis film yana bolingo bapombe silaka te na fula na Tendresse na kati po bana Tendresse a mwana nga ngam na bimisa ye ngam na yena na YouTube eko tia micro te wana ye monga loba ya papa na yeti moi ce que no ekweyisaka bango bofinga Bellevue mais papa moko boye alobelaka Bellevue papa na bino Miss Lolo filme na bafilme na ngai belela ndako tia mpo nateka ye mare banda kotekama te menga nazoyebisa atekama makasi atekama wapi nakofinga bato punda ajua nini ajua nini napunda Miss Lolo azovanda na te bazofinga Bellevue aza mwana mwasi azokoma Miss Lolo ayebisa biso filme nini nakoma kojuaka na ye les autres pas bato koyemba nini na studio nini na mboko ayemba nzembo Marie Misambo wala ozobimisa sur la formule wana banzembo sur la formule mutu asa kufa oyemba banzembo ne tika molimo ne pa na kimi donc babana na nyonso to wana baolobela Bellevue akimi Bellevue aza kimi Bellevue aza impoli et puis Miss Lolo azotenir langage na TV alobake c'est l'impolitesse au Bellevue asali kota la pena Miss Lolo na Bellevue na kola pena bien na na koza mwana ndako nana koza imika te mon ponote nani imika mon pono isule kasi nabi est-ce que théâtre n'habite pourquoi avocat bela qui déposer lettre na wana ya ko se retirer na mungita o bana ine bat ba pétition avocat na bat ba pétition théâtre ko kota mamba avocat na kati omoni siko place bobosanaka d'abord Bellevue Bellard Pro c'est une entreprise et ça entreprise mobimba et engage batu basalaka alors il faut ça na avocat nango mais oui boyoka ngo teke azaka na bureau
Malgré Maman Teke ça na bureau te mbaba de sanzete. Kombo bolongoli bébé Lili. Boko monsieur Maman Teke. Na lobinga na benga Maman Teke. Oye bi kaza Maman Teke bo zo vidéo bo katele bo kindela. Na lobi boye. Ben puis faut ça la avocat parce que ça bien organisé. Ba avocat so ba yebi c'est que oui. Ba avocat so ba yebi que c'est retiré. Faut se retirer parce que ça bureau na yo. Pour quelle raison ezali baza mal organisé trophée wana. Ba proposer bo nominer mutu, mais bo nominer mutu pour saka bo nuire. Est compétente. Est compétente par rapport à quoi toi que non bon, c'est bon. Le rôle là yo lobi que Bimisi Belleville est compétente. Toi que nous en termes ya bato bataka ba film na YouTube. Yebisanga artiste comédien to comédien nini asaka ba film belé na moi koleka Belleville. Quand on a bimiselo siko na téléphone, Google les arts. Belleville par mois, je te dis, je t'informe, aux journalistes qui ont information. Par mois, Belleville a 4 films. Chaque semaine, on dit film, je crois bien, dernier épisode. L'argent sale. L'argent sale. Dernier épisode de ça, Lelo. Et si la Lelo, vous savez, si le lobby n'a pas présentation d'acteur, lobby n'a pas jingle et continue. Après, le lobby Rolanda, mon premier épisode. C'est que si vendredi. Donc, Belleville, par mois, ça a 4 films. Si vous avez une chaîne, tu as une TV5 dans France 24. Tu as une Candy Star, tu as une Belleville TV. Si vous avez une Candy, vous avez ça 4. Donc, au total, Belleville, ça a 8 films par mois. Il y a un moment où on a tout pas cité. Miss Lolo, tant que Belleville, va filmer comme la cahier. Miss Lolo, théâtre est passé. On a filmé dans Saint-Valentin. On a filmé dans Saint-Valentin. Oh, et talent moi. Ah, même poka ya makasi na filmé dans wana. Théâtre est passé. Tu vas voir dans la TV, ba finga bato ba sa misala, ba kamusanga. Et ça qui bondoki. Donc raison ya maman biso Belleville candidat patron na ezaka rakeno. Professionnalisme ezate à se retirer na ye. Boloba Belleville à se retirer. Boloba Kimi. Boloba o azala ba fanité puis na landi Miss Lolo zo bake ba vie au Belleville abetaka eza ya ko booster. D'abord soki ba vie Belleville abetaka eza ya ko booster. Miss Lolo pas booster chaîne na ye. Chaîne eza la combien de vues? Combien d'abonnés? Miss Lolo Moto TV. Bon katele ye parti Nicolo. Avant que abonné belé atina TikTok. C'est les abonnés on baza mvoute. C'est TikTok ba abonné. Kasi baza mvoute. Tous les abonnés Miss Lolo na bengi no boza na kata mvoutement. Papa Kouloutou pas jusque là. Lelo na ko choquer bato. Pourquoi? Et puis ba abonné à Miss Lolo na bino bato na laquelle bato no so batini la Miss Lolo mbongo. Na laquelle bango mabe. Na ba ma chouchou na na laquelle bango mabe. Na mutu afandisaka na ndako babenga na ewa na laquelle bino mabe. Mamimi. Na laquelle bango mabe parce que bango bazo encourager communauté na biso finga bato. Communauté na biso lelo to komi sali. Ezo engager nga na laquelle bato nyonso batini la Miss Lolo mbongo. Na laquelle bango mabe na nga chipi na laquelle mabe. Le banga za mwa liboso te na famille nga. Jusque là papa Kouloutou. Comment baga guerre ya nini za loyal. Eza loyal hein. O bango ba sala eza loyal. Miss Lolo benga Belleville impoli. Bino bo sepela nango. OK na ko sa une émission. Ben mission so o tika ka loba. Ozo protéger mutu azo finga te. Mais yopi na tiki o loba. Te ngazo kanga ngai. Non loba ozo leza o loba. Na lobi boye. Bato no so batini la Miss Lolo mbongo na laquelle bino mabe. Ba tata la bino ba mama no bana Kinshasa. Maman bino zo ta la télévision à 14 pour sa kunki. Nous pas on a bien non clôturer na avenue mais mutu azo finga bato na internet o tinele mbongo. O la kama mabe. Merci beaucoup Papa Kouloutou ba propos tenir. Ezo engagé nga. Papa Kouloutou. Non ki bobengani bijou la reine. Na bela. Na yebiso makama bongo. Internet, si tant bagage église. Yango moni lelo Belleville aleki Maman Teke. Poni makam nyoso bovani sika pa Belleville. Bona l'actualité te. Bijou la reine. Ba bengani. Nana yebiso na ba bengani. Nana yebiso ke ba bengani bijou la reine. D'abord, bijou la reine ba ko bengane pona nini? Po bijou la reine alingaka Belleville. Na bolingo na bango sika ba uta. Ba kutana na théâtre. Alinga ite pa komi bijou la reine ayebi Belleville te potanga komi la patrona. Bato ebele bazolo bela Maman Teke ba yebeka tango. Ba yo so wana ite makomi na chaîne efongome etia bato nyonso tout trouble.
mal à l'aise à nini mutu aya na buzoba mutu aya na trouble na nini kaka en chaîne yango belle vie trouble ya nini tozo ba trouble ya nini trouble ya mabeti ya ofinga bato kokena kofutaka bato mbongo na ville na ndako mona nazwi information bakenda kofuta bango mbongo na ndako na Gombe mpona mafinga nyonso to oyo belle vie ma belle vie apparaît na chaîne apesi yo $5 000 sala bafilme okatakanga omona video te yango mona nayebisaka Miss Lolo tendresse oyo mosusu oyo ma chérie mon frère oyo basalaki émission apanza makolo mwana mobali aopanza makolo boye mwana mobali afanda na émission boye ma chérie mon frère naza koposa bakombo na bango ya te naza koposa bakombo na bango ya te ayebi bato bakolanda bayebi garçon afanda na émission Miss Lolo boye yango mwana mwasi akota to mwana mobali nde akota mwana mobali ozovanda boye yango ozovanda mwana mobali fo vanda boye omona ngai navandi mobali obi nini nalobi mwana mobali mwa avandaki na émission panzi makolo mwana mobali ovanda émission panzi makolo yango oluka mopepe kota bazaka na soni te tala belle vie apesa bango bambongo tina mama na bango otala video mwana bate mwana moke na bangenge na ye apesi $5 000 asala 5 films abenga tala video omona mwana moke na bamoyen na ye bevebi na bonanga boya kolesanga pamba la patrona donc na bango na mama na bango bana mbonga belle vie na libubu na bango koka Bijou la reine po bato batika ba chantage Bijou la reine alongwete Bijou la reine alongwete akolongwa pe pona nini d'abord Bijou la reine yemongo nanu atia slogan na kata famille bota batekaka famille te famille batekaka ngo te na oto soane kutu tout à l'heure mwana muluba ya kitoko ya pembe ya mbinga za munene partout ali kolo munene na se mukiete obi que ça semble bato bafinga Bijou la reine bafinga ke na Sonia basi bazoleka na tv bafinga Bijou la reine po olia e fo lia pilipili ebele akoma malili ba mikolo baleka bana mike baleka mais tala Bijou la reine zwa pena Bijou la reine kata e forme zwa mwana mwasi o Miss Lolo kata bango forme yoni nona Miss nani banani bato baocha wow lelo eli Miss Lolo na émission mais oui fait que ta caméra yo mo lobela na lelo nga na yeli ka Miss Lolo na tendresse mais obolinga yes nga jeri na kelinga Miss Lolo ata to tika biso mai na mukina mibwaki na mai na kufi boni buzoba boyeko ana baguna ngatenga linga baguo moni ba Bijou la reine ngali nga mwasi poa moni yo ne posa bon poa boye ngali nga be sotete mikiete za baguna nga basa minene ya mbinga olingano yote na linga yewa yende yako milingisa pa na nga otaka makambo alela yende yako milingisa pa na nga na eso za baguna nga te bedano lisolo elegante te tika ye awo bebisele libala ne pamba pardon ye nga na période na akoma film misu bazo ya pardon zwana ka butu moko changa na film période wana Miss Lolo Rama comment ça s'appelle na lobi boy kasi na biso période nga na bimisi film ya Mado ngaso na bai na leki tirer maintenant Miss remettre eza na mbala base be na mona bango mitakala na yebi oyo na yebi ye o na yebi o pese bien ba mona o gando lo barana o pese ngo bien so yo tuninga boso na lobani mais ça ba misu na boya pona tala oyo non ba tu ba tenir que Miss Lolo bande ko ya komitike plana yo ba tu ba tenir wana yo lobi bongo buyo tango lobi gaza mwasi nanga okoma mwasi nanga nde olinga si ba finga la belle vie baza na soni Miss Lolo akoki kofinga belle vie te tendresse akoki kofinga belle vie te nga na vana tendresse nenga kumisaka belle vie tendresse akumisa belle vie na ndenge nyonso penepene alambole makolo mais nakamwaka bato ba double discours tolinga bango te lobo okumisaki mutu lobo okumisa mutu ya tika inenga na mutu aturos tika mutu bazolela na baotonga kabarata kabelaka ba $20 bato batonga nge banaye bango mo baotonga ba bia kabarate maboko robo akabaka te mais maboko mekano $20 kaka maboko mekano otanga be komba bolokoko bolokoko nanu azofinga belle vie mais aza na charge ke lobela faire kuna faire aluka ba production faire azolela maman de Nistela biso likambo alu baza na concentrer ya kofunga faire bon musique que la maman de Nistela biso likambo même katinda ko beta musique ata la maman mboka atake la maman musique na yo boni buzoba boyeko kenera pa maman leli maman te musicien munene bo akelela ba gez mawete kutu ba olela te
bagati Fabulous baolela te bala mike barebo baolela te kaya tata mukolo bongo amema masanga na kazali baya kelela makasi bo peut-être amone ba manipula qui est trop yango yonole la maman na manipula ki na francophonie toko ta musique te na yo panza télévision apam a manipula ke na francophonie wa tato betaka masola yebi sa boloko ko atika ko mamba théâtre yebi théâtre ayebi ko ayebi mamba théâtre te bongo na yebi chaîne na boloko ko etala mara etala mara na mafinga bino omoni communauté oyo ebebisi makambo nyonso eza communauté congolaise tala TikTok ndenge ebebi bato baketi na cimetière kolakela bato mabe na TikTok mais mundele asali TikTok eza eloko ya mbongo omoni l'homme le plus regardé na TikTok omoni bacontrat signé jo wana malien wana vana na États-Unis TikTok eza mbongo leti Karine Pandora abi TikTok mpo na ye eza mbongo mais congolais ebemba mama na yo taka kotalataka bilamba bien te na TikTok communauté congolaise solo bimamba bilamba nga bière abel ezanani pona ni e po ba bela ta kitoko te na bela ta kitoko toza internet est-ce que Miss Lolo lata d'ailleurs ba $100 oh yo nyo to ka to tendresse lata d'ailleurs ba $100 mama na ngai te bato balobaka yango wana to mida ndenge aza na poto wana alata ba $100 na matanga ba bela ta kitoko te na matanga nani abela ta kitoko te na matanga kutu belevi ayaki na matanga alati roba mabe to ndimi sio mama na bango mamu teke ayaki matanga te poani ya kendaka après hein après wa après matanga apesa nini koleka belvi obike yango mpe tolobaka te apesa nini ana nini yalingane discrétion discrétion wapi yalinga discrétion nde yebiso hypocrite numéro 1 nde yeti sia tala bato belvi alati robe na matanga boki kosalela yango émission robe oyo eza moins cher Miss Lolo zana na problème ya je t'aime mobala malonga na bazwi yo te oleki 34 ans na otile lelo zobala te mozo ya kolobela makambo belvi oyo azofuta bato engagea bato oyebi ezalaki ndoki eza kota famille ya tata to kota famille ya mama mwana mwasi lokwa baleka ba 34 ans mibala malonga boya na bango te mais ozo ofinga belvi oyo afuta bato mpo na soi-disant mutu mo bozaka ne bosepelisa ye belvi alati roba mabe makendaka États-Unis ake vacances mama na bango mamu teke so bamemie na délégation te avoyageaka te na bomwana okenda poto miyebi te poto nini oke omiyebi te ke nazali na poto wana poto la fa okontango bakontaka poto abongo te poto omiyebi nde kokontango te poto na miyebi te nananga na poto alebeta to nazalaka na poto saka to nasengaki efoto ya poto yango ebima belvi akenda Chicago kuna akata aya matanga ya ndeko na akufaka awa Diana aba moment Diana kufa ya zala na Chicago e bo tala vidéo te belvi voyagera ye belvi za na entreprise omoni makamba ba Miss Lolo ba ka oloba mamu tekela bango ata cabine téléphonique ana ngoti ata cabine bo oteka ba carte prépayée ana ngoti maboko makasi belvi akabaka mpo na osomba bato te belvi akabaka mpo ayebi mpasi ya bato epuis kokaba eza éducation babi akaba na vantard ta makambo ozo oloba belvi akabaka na vantard kolanda Miss Lolo te kolanda tendresse te kolanda bango te nde bazalaka wana ti lelo baregretaka belvi baregretaka belvi makasi kolanda bango te omoni na vie mutu so akomi na mbongo ifo botosa ye natikeli autant oloba na kata ko natikelaki autant oloba otika Miss Lolo aloba finga belvi na émission na yo na Miss Lolo pardon Rosie Muchopi soki asengi aide to soutien na bandeko ne babaku asi oui asengi badina nani nini badilove bana bapesha love badilove asengi bango soutien baya basoutenir ye parce que bafilme ene ezotalama te mabe ezali siko esaini kasi biso famille bota bomoni mabe biso famille bota tomoni mabe oh Muchopi pourquoi bovana na bango bosala réunion mo boloba ke famille bota bamoni mabe ba ngaza au milieu du village toujours te au milieu du village ezala te botika makambo au milieu du village ezala soute preuve ane France 24 akotela Ukraine oh France 24 ekotela Ukraine boyoka au milieu du village ezala soute nous sommes de France 24 balobi basepe na Poutine na pona ngambo kopona ngambo eza problème te il faut assumer
Mucho pasengaki na ba fan batala ba film na ye. D'abord Mucho pasa ndenge moko na Miss Lolo, andemo na Tendresse, andemo na Bolokoko. Mucho puis ana label na ezo produit ba film vrai ou faux? Mais ta la maté. Pour kasi problème yango wana ti. Asengi na ba fan. Batala. Bango lokwa baza mal intention. Bango lokwa baza mal intentionné. Ba yesko ba ndiko ba ndiko fingi. Soko zui mwana mwasi kwa Mida. Mida ngana yeba te problème ni na ranango. Ngana na mona, omoni Mida lukela biso ba problème hein. Ngana respectera ba personne vivant avec handicap makasi. Mais Mida lukela biso ba problème na ba personne vivant avec handicap. Comment est beau son nom boy oya na TV, obani ko finga mutu aza normal, ozui mabena o tchepana. Et c'est pas bien. Mida ça on a problème fa dans l'église, même si nzamba ko sala pona ye. Même si peut défense on a lokolo, ezali malédiction bato afinga. Est-ce que ba ke Mida finga mama Ferry? Nga lobela fali mais na ko na TV na finga mama Ferry ta. Azo défendre ki Te na ye na signaler obi ke Mida finga mama Ferry. So Mida fingi Belleville au kamwa ta. Mama ya Ferry écoute, afingi nzeta mubele, c'est bon ya afingi Belleville sani. Mida finga Belleville makolo poussière, afinga ke boye na boye. Mais so ko tali Mida na poto, nano abimate afara na ville ni. Ara na poto, asala be mission sur na kata ndako. Tuna batu bazala. Abimaka li, oh mais oui, abimaka li banda ta. Oyo ko moi so msoza mutu lokwa kaska moto nani. Essaye de pas na. Auti vacances ana mobile ba uti otambola na mbongo ko finga Belleville na chaîne et côté li bango mbongo ba ke vacances. Mais so tali Mida ça tête pas ba réseau e baka. Mais apparemment ba otala mana mafinga on kaka hein. Kasi communauté ba congolais te. Congolais linga émission ba ofinga nda tali yango. C'est biso bete comme ofinga. Bo finga na bino. Posonga la bina finga na bine ba finga mutu et pese okando keti na la police ofundinga. Mais na osala ngote na kolisi mwana za na 23 ans. Mais na koya ko takende na zongiso na nzela. Mida bolanda kete, Mida za na malédiction abimana na mobala mama ba. Eh. Mais oui. Bolanda kete mutu bo obi na internet wala ba ndoke belé boye ba rati ba to ba mfutuma. Mida loba na TV ka kanga ko bota Karine. Est-ce que ba Karine moko. Na bota lelo rien. Lelo Karine na boti, lelo Karine na deuxième semi. Ya loba za muteke akenda na mboka bango ba teke ba kanga Karine obala te. Abota te ndemo na prophète na bino na prophète na bino mo boye soki bishima munene bo akosaka o Karina obota te o mona ke baza bata ba double discours Mida koloba na Belleville et l'autre côté Belleville ninga za na ofuta Mida na poto na ofuta Papa Kulutu na tikelo vraiment tant lo moment qui na fait na kimia na yo kayo on va dire kimia parce que nazo finga te na olo donc on est presque à la fin émission na biso Papa Kulutu question na nga suka affaire ba audio na ba audio ane bimaki wana ya bana ya famille bota bazotonga mams bakambo ese leka yo zo ki sako lisusu kasi na zwa tan okuta na yo te na kuta no lelo na bina tunonga ba audio mabe ya kisongi hein oh est-ce que wana za kotonga démasquer bimisi ba wana obi ke te yene bazo démasquer yo ngana koloba lelo bo moni bino ba journaliste lelo bo osunga soy bomiye bateta libinoa ba journaliste ya média en ligne lelo boza na force ko les ba journaliste à TV qui est-ce que bien oui TV qui n'était la masu penzate bat ba mo tala les réseaux sociaux lelo boza na aura wana il faut bo tala makambu oyo mutu akoloba lobi mabe to lobi malamu Dada Davina nani Palmiche bazobeta masolo ya ba serre na bango ndenge bazanga na ba comportement on comprend ba comportement ba serre na bango eza ko tonga te balobi vérité nga za victime eloko bango balobi ta lelo ma top comment ofinga mafia pona ba audio wana mama top soka finga mi pa Mida finga ko tu président Lombe boko ma top comment ofinga ma pona ba audio yango na lobi ti Mida finga président Lombe afinga papa masumu Mida finga mutu nyoso nga zelaka Mida finga mama na ye na tata na ye nde mona bokechu afinga batu nyonso wayamo bandeko na biso abasi na bangi na bango et puis na bisaki zela pardon na bisi Palmiche na bisi Dada Davina bo retirer maloba na te ah na bien on va nga na plateau na biso ke ngai mamu te ka salanga eloko wana bazo beta lisolo to viva o moni ba Mida ebi mamu te kete na Congo batikala okuta na yete avana na poto mamu te ka sali chaîne atie trouble na ba via batu allez abande olobela ye na betelo liso moni to bakanga président Fiston Saïsa à l'époque nde na bimisi film na ngai ya Mado
bakangi président Fizo Sese nazala parmi ba communique ba journaliste o ba bunda nga preuve ane bakanga caméra nanga na kata prison centrale Makala les jours ba kata procès ne bakanga caméra nanga au moins ba biso ti to vana na ba TV muto ya monokane amono ko n'importe qui ni mo boto sali musa na mboko to ke ko lelela gouverneur na hôtel de ville to ke ndaka batu nyonso ba commander belé nazo sala batu ba interview na ela mamu teke micro boy faut mon niveau sabotage ala pisa ngate yende sopaye preuve eloko banani balobi bana raison ayaka osenga pardon sima après ayaka oloba o géri limbisanga esprit na et puis yem tasala ke irsi la boya interview na moment pe ba guerre ezara déjà guerre ezara te abakuke ezaki te famille bote ezaka te nazo biso période bakanga Fizo Sese ke na Google obete ça fait au moins 6 ans 7 ans ba guerre ezara non on a payé pe dans la chaîne te aza chaîne te ozomona donc eza lolenge na ye makambo asalaka yango wana ya kosimbisa bana mike batushe kosimbisa bandeko ne batushe eloko esalika mabe mpo balobi Belleville mpe okobetana na ye boye abeti na yo Belleville ayebi pasi moto apasi ayebaka pasi ya baninga Belleville eza te kasombaka bato te Belleville akokaka pasi te soki amoni bato ovandaka ti oyebike na mboko après mama Olive tayela biso likambo mama Denise tayela biso likambo ekoma mama Belleville tayela biso likambo kepo bayebi ke akabaka akabaka parce que ayebi pasi oyo moto azomona na minute wana eza problème te kabakaba azaki criminel Belleville aza criminel te kabakaba mpona okaba peut-être mais babenga bapese bakombo nyonso babenge bakombo nyonso tondimi kombo wana mais bayebaka ake mosala Belleville eza bafilme et puis nazoyebisa bato je mets tout le monde en défi mamu teke bokota na chaîne na ye par mois asalaka combien de filme Belleville asalaka combien et puis bata trophée est ce que boya nango na vote te mpona koyeba ke nani asalaka bafilme ebele fo boya nango na vote fo bokeleka na bachaîne botali na asalaka filme te c'est la tricherie place tokomona nga mpe nakosala trophée na pesi mutu mpona yeba ke ndeko oyo ateka biloko ebele ateka babiloko nazoteka banini ebele fo na ya nazwa sondage mpa na ye na biloko naoteka est ce que nakokende bato bavote Belleville asalaka 4 films par mois déjà oyebi yango mpo monake trophée na trophée mo bauti bapesa mamu teke awa sente église bapesa motu ndao namona trophée bapesa motu na église te donc bazopesa batrophée moko boye ya lukuta azosomba ya kosomba nani yango asomba Poutine. Belleville batrophée apesa bato eza bafilme aosalela Merci beaucoup Papa Kulutu, Jerry Cobetok. C'est vraiment na souka déjà. Dernière mot Dernière mot demain. Okateli Miss Lolo tindeli, okateli Tendresse otindeli, okateli Zoom otindeli. Na tie bango en défi ko bana na mama na bango mamu teke, tina bango nyonso bana mbonga Belleville na libumu. Menga na mbonga ya mama bango na libumu na ngati. Non, il y a différent. Jamais moko. On m'a dit jamais. Pour épée ça pena somme, il faut tirer Z na souka. Jamais. Jamais ça na S mais tia Z. On a tombé en Malobé pas non, aussi c'est mission. Voilà, ma famille Libota Mobimba, lelo na 12h30, bolanda 10e épisode, il y a film et nabino l'argent sale. On dit que Belleville sali film et l'argent sale, bato belé ba kanisa ki lokwa ki se rozana na kata film e wana. Bato belé ba kanisa ki lokola criminologie rozana na kata film e wana, makambo bezele za na kata film e wana. Na comprendre que on dit lelo faut ba comprendre que mamu teke aza na problème ya mwana ina tobola na ina donc Belleville osala bino ba film l'argent sale dernier épisode eza lelo 16h30 famille Libota Mobimba bokende kolanda film bolanda bandeko baoloba loba te Belleville akima te on s'en fout ya sikeza te donc bambote ebele na famille Libota basoutenaka o bazala so na koti weser bonabi baza bandeko na nga te me bakendaka weser bagangisi nga maman nanga Annie Malonga depuis Canada, maman Annie Malonga, maman Mapassa, maman na Élysée Lombula, Davina Lombula, David Lombula, sans oublier les États-Unis comme tu as dit, sans habiller Jerry Cobetok, Western na yo nanga ifoka mwaka, maman Fifi Makuta, merci beaucoup pour nayo, et puis Nicolas Douma depuis France, bambote nayo Lex nanga, Judith Mboyo mwana popi ya Djobu, salaka ndenge to solaki, et puis maman na biso Passi. Ma passi, famille Libota, merci beaucoup pour la conversation.
Et puis famille libota mon Bijou la reine à moi si kitoko dans ce qui sabou. Bijou la reine a peu marié. Aza pe marié. On dit mobali comme ma moi si na commune et puis ça met la moi si mutu no so tout. Ce que tali bateau no so tout ba lo la serre dans so ma muteke. Basana sous ya malédiction ya makambo belé basana ya moni ba la mike ba comment ko zoa bango. Comment okiti na génération ngaya na lobi akoma mutu na otanga ka calme eza belle vie ba tu batikali o ma muteke signification bateki yo ninga na ba bébé lili bateke ba batu mabe bateke ba batu mabe te ba makolo mabele mamu muteke ba makolo mabele atu nyonso tu bo silika na émission na sali na senga pardon te bo supporter nga parce que na lobi vérité tango ba ça ba vidéo ba finga belle vie c'est bon mais awa na fingité donc merci beaucoup na bino tout bato botindaki ba menacenga bayeki ya bien te batinda suba misusu on s'adressait pas ba gaulois batinda te non moni aisa ba gaulois musique ko menacer batu ya ko beta batu eza ba musique mabe yango inisa ba wera na ba chibelelo musique faut to beta to bunda na ba fali ta ba nominer lisusu après Afrima aza sous nominé babi ma amune to ezala lokuta siko bato ba bilongo ba che wana eza bata lokuta non ya to solo lango merci beaucoup papa Kulutu ya famille bota ba propos tenus toujours ezaka ya ezo engagé ngai et engagé invité pas moi parce que ba question za la juste ya nga ba réponse ezaka ya invité en tout cas merci na ba tout bolanda biso vraiment de partout merci na bino ba o déjà bo s'abonner ba o na ba s'abonner en tout cas tant que tomber dans la vidéo na biso bo sala effort ya ko s'abonner pour bo rater vraiment ben faute parce que na Inus télévision tu as quand même information moko na source puis tu as quand on temps réel. Merci à toi papa José Yungu l'homme simple pour la considération toujours. Merci à la grande chérie Babi Mandala, merci à toi Dieu merci Maemba derrière la caméra plutôt. Merci à Barbine Ngonzi la capotière de la presse. Merci à vous tous donc ceux qui nous ont besoin de tout prochainement. Bye.